Coucou, 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 salut, 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 salut la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup de m'abonner à Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne, même ceux qui n'ont pas abonné. N'hésitez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous, partagez la vidéo, aimez la vidéo, commentez, ça nous fera énormément du bien. Vraiment, la famille, nous avons besoin de votre soutien. Votre soutien, c'est juste de s'abonner. Abonnez-vous pour la chaîne Abisso et avancer. Bande kotola ki to lamuki to mona ki ba vidéo et circula ki sur les toits. Maman vi azaki ko pleurnicher ke bazo sekaye abotate. Bazo sekaye abotate. Botika kozongisa ye na kat na Egypte. Yaza na posa abima en Egypte, azamwa na Israël, abima en Egypte, aki kokota na Kana, botika kozongisa ye na kati na Egypte et tout. En tout cas, vidéo kolela ya mama via Queen Mada, mutunyo surtout asepelaki na ngote. Kande baloba na kati ya famille, boko obota mayaya alobaka te, mais papa na bino, mama na bino aboti leki moko boye alobaka. Oko obota baleki baloba te me yaya mutu edoka. Oko obota yaya za mumu, yaya lobaka na ete kimia me leki moko boye. Yenda za kamolobeli bande kunanga. Alors isalaki pasi bande kunangai, mama na biso vi alobi botika kubomaka batu a petit feu. Bozo bomaka batu a petit feu. Aute ko riske AVC, auti ko bela gastrite. Gastrite tungisa kiye. A riske AVC pour la nini ba porke pic o batu bande ko sala ye ke abotate atambusa vine e malamu te na ba producteur ye vine azaki ka kokuri derrière ba producteur tala sikoyo atikali pe ko botate na vina ye. En tout cas elezaki penza mama via Queen Mada, actrice na so comédien o biso na surtout to monaki ba vidéo ya mama ndenga azaki kolela sur les toits. En tout cas mama lelaki et s'il te bande konangai leki na ye o ezali Fifi Miel. Leki ya mama via Fifi Miel bande konanga na akomane na Turquie, akomane ova na Turquie. Akoki nouvelle autre komona ya na via aleki na TV azolela. Fifi Miel aye ko répondre batu nyonso oyo bafinga ki via to bafinga ka via abotate. Ngai na bino to landa Fifi message Fifi Miel aeli biso na numéro na biso ya lelo. Ezali posa koloba ezali posa penza ya kosala clash ezali mais éducation et permettre de oui éducation et permettre un raté mais merci beaucoup na ba parents na ngai, merci na papa, merci na maman, bien que beaucoup fa mais besoin tant ya ko éduquer ngai. Merci aussi na famille na ngai, la famille côté papa et la famille côté maman. Besoin relève ya matière et éducation. Merci beaucoup. Éducation oyo mes problèmes té. Merci la communauté congolaise. Merci, coup de chapeau à vous. Merci beaucoup. Mais l'avenir nous donnera raison. Ezali Oloba Ezali posa penza ya kosala clash ezali mais éducation
et permettre te. Oui. Éducation et permettre un latte. Mais, merci beaucoup. Na ba parents na ngai. Merci na papa. Merci na maman. Bien que beaucoup fa, mais besoin tant ya ko éduquer ngai. Merci aussi na famille na ngai, à la famille côté papa et à la famille côté maman. Besoin relève ya matière et éducation. Merci beaucoup. Éducation oyo. Mais problème té. Merci la communauté congolaise. Merci, coup de chapeau à vous. Merci beaucoup. Mais l'avenir me donnera raison. Voilà bandeko message ya Fifi Miel. Fifi Miel, petite sœur ya Via. Aye ko lancer message pour na bato bazo finga Via ke abotate. Alors sur ces Via à remercier les kine ya koloba. Merci beaucoup ma petite sœur chérie. Toti ke la nzambe yende mokati na sembo. Nzambe azwa na ye lokumu bandeko, ça fait mal. Ça fait mal bandeko na ngai. Tokomeka ko lekisa pe moi commentaire moi muke. Maman na biso Christelle la lobby. Maman na biso Christelle basela lobby. Bravo, bien parlé ma star préférée Fifi Miel. Ndeko na biso Judith. Judith a lobby, ma belle, bien parlé vraiment. Et là qui si qui osa vraiment bien instruire. Ah, li kambo éducation. Batu nyonso tout bakele baya kosala maboke baza ba baby sa bedik likambo na éducation bandeko. Ndeko na biso Michel Basela lobi, bien parlé ma sœur, je suis très fière de toi. Et s'il était maman Brigitte Musumba zongisi, bien parlé Fifi Miel, gardez silence ma sœur, Nzambe akobundela bino. Ndeko na biso lisusu alobi, bravo à toi petite sœur, bien parlé. En tout cas batu ba féliciter Fifi Miel na maîtrise de soi na ndenge aye ko s'exprimer kitoko. Batu alobi bo batela kimia ma via. Et toucher penja batu. Je suis d'accord avec toi ma chérie. En tout cas batu vraiment basepeli te ndenge bozo finga via. Nde bozo finga via botate bo chika ko. Tala bana bat ba uta ba on éducation ya bien. Alobi posa clash, posa zaire mate kita, matière ezali, mais on t'a l'éducation. Source, place à uta. Moi baby ça na yelo kuma tata bana mama bango. Ezate. Voilà bande konanga. To comme na suka na numéro na biso, bo s'abonner massivement na kati ya chaîne Miss Elongation et kosala biso kitoko makasi. On se revoit à la prochaine vidéo. Bisous, bye, à la prochaine.